Tant na kumina matadi siko ndenge na zotambola na zoloba so na teli kulo na zomona makambe belé na monde cosmique so antena c'est zomona neti na kolo bon monde ba monde cosmique donc ba planète cosmique donc na zomona bon ba zoloba mais mutu yo makambo zoloba siko maswa na ngala bité azo poser nga ba question ndenge to baraki ko panda na kaibea azo tato ko la mutu ese tato mutu ebebi alors nabi na ye ko luka président pona solo na ye ndenge message nzamba pesinga bakanginga o alinga sala mobutu coup d'état na longwe kuna bayina ngana auditorat na matete bavingai batindinga na ndolo na sa soda o atana za inspiration na troublaka ordre public yango patagram yango na pesa na drapeau na biso ya mboka okay yango na pe donc hexagramme nde oyo ya 6 branches o balobaka ya Paul de David où ils ont un drapeau à Israël. Voilà. Alors, donc, ezala pentagramme, ezala hexagramme, ezana ba signification mususu oyo bato baye bakayangote. Donc, ezala ba signification démoniaque, symboliser Satan, le diable. Donc, il y a Satan wana oyo azana aza symboliser une étoile à 5 branches oyo londa utuko ba longeneza lokola taba mobali. Yango ba komi ao Léonard. Les diables du sabbat des sorcières, on les représente sous la forme des boucs gigantesques. Les non, et toi, l'oyo, tout a un élément na drapeau, non. Bah, et pour ça, qui biso, on doit aller, bah, pour ça, biso, pour, bah, que, et ça, symbole moko maléfique, et ça, symbole moko démoniaque, et quoi, envoûter mboka, bah, pour que ça projet na bango ya sorcellerie. Yango, moni, ah, bah, commis la mauvaise étoile, l'étoile, yango, 5 branches. La mauvaise étoile, spirituellement. Moni, et Jésus au bakumisaka biso balibisaka to kumisa yeyi o nzambe to ande Satan le brillant Timothée a été jeté à terre donc ils ont ande Satan oyo ba bwaka na mabele ye wana abengani étoile brillant Timothée nzo ande wana ande papa to kokina absoluté comme même absoluté papa to ba to ba lande belé hein ala kiakala benda biso na lisusu papa to moni mikolo nga na kolobela bato nyonso tuna kosala ba émission ya makambo boy papa Mboso oaza président Sénat alobi na biso makambo nyonso eza théâtre te voilà wana papa Mboso mtalobi ke makambo nyonso eza ka théâtre te mais sikoyo na kati awa oyo livre oyo faire ayemba ka grimoire yango papa Toli ozomona faire ayemba ka livre oyo faire na sikoyo faire wa gola yoka sikoyo aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kandi elobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisika na elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien. Shalom, bonjour et bonsoir chez vous, tous qui nous suivez partout dans le monde entier. C'est la vôtre, la princesse de l'éternel, maman Tiffany Mokwa. Nous vous aimons beaucoup de l'amour du Christ. Soyez le bienvenu dans cette émission qui réunit pas mal des hommes, émission micro offert. Donc aujourd'hui, tout ça les descentes d'abisso, enseigné pour tous les moko. Ya bandeko na biso mwana mboka mwana Congo papa Atoli oyo bandeko albanda bakomela ki biso batindi biso donc je salue en passant papa Sunda, que le Seigneur te bénisse. Voilà tozana ye atokobeta masolo mingi bokoyeba oyo penza makambo bomba mana mboka makambo bomba mana Afrique
pourquoi pas na ba église na biso beaucoup mesana papa Tol. Mais avant toute chose, j'aimerais rendre grâce à Dieu à travers ces cantiques que va nous balancer la régie et on se retrouve tout juste après. Je signale déjà derrière la caméra, c'est Alain Kiakala et Natambolina Mokona Bango. Il s'appelle Gédéon, le frère Gédéon Alpha. Donnez-nous ces cantiques et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Allez, Katela, Yambalo ya taba pastel bakokata. Allez, Katela, Okay, no can hold on. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokatela losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Kona nini? Najua Kiswahili niko Mswahili. Nafurahi sana. Mais oki mungongo ane beti na munoko na yo penza we penda ya kote kuna banu arite beti oboto li livre. Loko soda solo. Uzakita munduki te okotela kyango batu na kati na disposant. Te nazuli ngaka ndenge muri metinda kinaka uzwa kaka livre wana. Tangu nazuli livre wana tangu na laki pe ba. Muso tanga livre ngo? Non pete. Livre tanga ngote. Mais siko natina tanga ngo deja. Okay. Okuta kinye na kati ya livre. Nde na yeko longwa wana na kuti na lero na tangi livre ngote. Na bombi yango kana kati ya saki nanga na longona dizimana komi mwanda nde na yeko uzwa mtu kati ekomi singai na matadi. Tangu na kumi na matadi siko ndenge na zotambula na zoloba siko na teli kulo na zomona makambi bele na montre cosmique so tena se zomona neti na mwa mngonga mukeka omona neti na zomona ba extraterrestre na likolo bon monde ba monde cosmique donc ba planète cosmique donc na zomona bon nde to ina ko koma na mvua to pona zonzela ko yala kichasawa ba chauffeur ba mona lokolo na zuli boma bakumi ko banga kumimanga natala boye na moni masuwa na ngai garde corps ya général Somao bazali na kombe benga Tarzan tango moni nga masuwa ndenge nini ali malamu ame masuwa talanga na moni makamine na wabolime moko kiteli ngai tala nzamba la kisinga ndo bonzambe to sambela isa bonzambe so wana banda osambela na wapi bon ngai lero wana na liboso na zalaki na catholique protestante et puis na ikusuka na no apostolique attaque diacre. Okay. Comment tu diacre. Nde na yebisi ye na lobi nzambe zo lekisa ngai nzoka nde basanga bazana bango bato ya nzambe te nzoka nde bazana bango bato bandoki nzo nde bakaka milimu ya bato tala ba secret doki nazolo sikoyo bazolo me mutu yo makambo zolo basiko maswa na ngai bite azo poser nga ba question ndenge to baraki ko panda na kaibea azo
tato kola moto ese tato moto baby asalanga ba trappe mais ba monique non bazo pesa ba réponse correcte atali kabite azali boma te mwana tika maswa nanga ezate tozo kizana Kinshasa motoka oyo azaki na nkati nango ndena mati wana ti Kinshasa ta na komi Kinshasa molimo zotindanga kende koluka Mobutu yebisa Mobutu asalisa conférence nationale souveraine asalisa ngote asalisa nde conférence spirituelle pour boza coloniser spirituellement telelo oyo tango na ye na komi na Mongaliema babisinga ke Mobutu azana sele bon ezana mo ba histoire belé na ko raconter mais eza télévision mwana loba nyonso ezate na komi na sele alors nabi na ye ko luka président pour na solo na ye ndenge message nzamba pesinga bakanginga alinga sala Mobutu coup d'état na longwe kuna bayina ngana auditorat na matete bazwingai batindinga na ndolo na komi na ndolo 2 jours apamba donc ba BCRS bazalaki kuna na mbongo babandaki ko zwana bango na ndenge babana okankanga bato base bango bazo tikili bango biloko ya kolia bongai kutu na kufa na nzala moto ko yo sunganga na lero wana azala ete boti nante ozaki na mwasi te donc lero wana na boti bana mibale bana mibale alors tango wana pe nga na kindeki mission de service moi sinanga pe asaki voyage na mboka bango na côté ya Bakongo alors moto otikili nga loko azate bokomo chola ngai bo nazo pesa bino etumbu bokolia te 3 jours bokolia te pour lokola bolo sakananga ngai nzamba tini nga pono bikisa bino mais na kolakisa bino abi yo moto okanga basi na biso nzela nga abi na kokanga bango nzela okanga bango ndenge na bozela na bimi libanda na tali na likolo na sengi nzambe na ngai moto nazalaki na ngai na makambo ya boyete ta lelo bakomi koseka senga na baninga na ngai donc lakisa ke yo moto tindinga lakisa ke opesinga ngoya mbula ebeta ta mokolo misato basi na bango bazwa moya kokoma wate tango na kitisi moto mbula ebandi kobeta ebeti bamoni butu ekoti bavisitere bayete tongo etani mbula ezokontinue kobeta donc bakei sango ekei pa directeur alobi bezana mutu moko awa boye soda moko aboye abi akomi prophète donc ye mutu aobetisa mbula oyo c'est vrai babengisi ngai ntango wana babenga na directeur esika ntango azobima esika azokende bamona mbula ezopulisanga te na ndako na bureau ya directeur akamwa papa yo oza nani nga na se présenté alobi mais okamwisi ngai yo moto obetisa mbula ngai bieza etumbu ya nzambe mpona baye bazotiola mosala ya nzambe c'est vrai papa bango bayebi likambo te limbisanga likambo nini osali nasali likambo te nzambe ainspiraki nga nake koluka mokonzi mpo nayebisa message nzambe apesi nga alors bakangi nga pamba nanyasa mokonzi coup d'état ata mwa gilete ya pamba ata mbeli ya pamba bongo bakende osala coup d'état yango kaka maboko na maboko donc bakonzi batabi en tout cas papa limbisa bango na nkombo na ngai banda lelo donc nazokende pa bakonzi pona pede pona makambo na yo donc kata mbula tango alobi na nga ndenge wana na bimi libanda kana miso na ye na tai likolo na tali tango na kitisi moto mbula pe ekatani mbala moko directeur azwi motuka akei na auditorat supérieur nde ayebisi général nani colonel Bondonga aye donc toyoka kaka boye bakonzi baye batie mesa drapeau moto liboso babengi ye babengi nga yebisa biso likambo nini na explique ndenge lokola nga na moni epuis bayebi ke oyo éditeur général Kalume abi moto toyebi ye donc botala malamu ya makambo oyo ozi oyo donc azalaka boye te donc toyebi ye azalaka boye te nde bakotika oyo batikaki ngai nde bino bajournaliste mpe boza bato moko bachercheur baye kokuta ngai nazosakola na royal nde esika oyo bajournaliste baye kopesa ngai Mulwafa Bausa aye kolobaki makambo na moni oyo eza nécessaire okoki koya na RTNC naye kokoma na RTNC nakutani na kuku mamenga panza auti kokufa kala te directeur alors nakutani na kuku nene kumu madasu nakutani na
nani Kwebe Kipele directeur ya RTNC tangwana bameminga tie pa ngongo lugogo babi makambo to moni za sérieux babani ko pesa nga nzela ya koleka na télévision à tenue militaire donc ndeti no moni ba émission mingi na sala na tenue autorisé na tangwana na bakonzi ezala même général nani Mayele ayaka kutanga ibuna attaque chef d'état-major ayo kutanga na so te na Kamobutu albi félicitations continuer bakasa kala soda sambela kateme nzambe pe ayokeli biso mawapo lelo soda pe a inspiration sakola donc nakanisi makambo na ngai bakonzi na ngai bayebi na ndenge moko ya malamu et puis naza soda oyo ata na inspiration na troublaka ordre public. Matondi papa Toli bani makambo na yo zaba bimelio obandi ozongi Kinshasa tango ozongi Kinshasa obandi koleka na émission osali nini osali olbi zo troubler ordre public te ko sangisa sko bato okomi nani pasteur prophète évangéliste docteur tonan o sangisa bato pe motuna mosusu eza papa to nani apesi yo njete oyo tape kalikolo na mokolo mwinde epelaki nani apesi yo pe epepeli oyo nde otalisa na bato ozwi yango wapi po komi kosangisa bato ndenge nini? Matondo mingi tango bato bamoni makambo nazobimisa eza sérieux bato babandi kolanda ngai bato babandi koserenir pembeni na ngai donc tina pe bapesi nga pe ordre na RTNC que en tout cas nalekendeke nalekaka na émission ya pamba donc en tout cas na banda kosakola mais nzambe aloba na ngai ke naye mpona kotonga église te nazwaka na nga mpe mabonza te nasalisaka mpe batisani te mais na vivraka na mutoki na ngai nasalaka babilanga na lonaka na bokolaka ezala bambisi ezala meme nyama bangulu bataba basoso donc ndenge nga na vivraka na ndenge nzambe atinda ngai donc osangisa bato mozwana mabonza te nazwaka mabonza te donc yango wana soki moto aza na posa ya kosunga mosala na ye ndenge lokola boye ngai na yebaki te papa Sunda partir ya poto alobi atindi bino alobi ke bokende esika songolo botubela biso boyokela biso makambo eza kuna po twana pusa bato bayoka yango yango na mpe omoni lelo nde nzete sikoyo nda na pesi yango sikoyo lelo oyo eza na babiloko mingi oyo ngai nazalaki nango te bachef coutumier ya mboka oyo boye baya bayi komona ndenge bango banayi kolotela ngai bayiti abite atuka moto oyo eza na moto nzambe atindi basala baseremoni ti baye bapesi nga kane oyo bapesi oyo bato mosusu bauta Angola donc bazwi molimo parti apona ayebisi bango ke non eza na moto oyo nzambe atinda mpona kobikisa bato mwindo aza na Kinshasa maza soda bokende bosombele kiti bosombele posa koyi bolakisa bato ya kuna ke moto oyo bomone boye te aza moto nzambe atindi mpona kobikisa biso bayindo donc nde naza mpe na kiti wana basombelaka nga na poso ya koyi nyonso wana donc babiloko wana boye eza sikoyo bato ya mokili nde bazwa sikoyo couronne nga nanga Matondi papa Toli ozwi livre tobanda na livre nanu oyo yango nde likambo voilà tosimba nano misusu te tosimba nano ozwi livre ok bato balobaki so ozwi biloko ya bakatholike ok nango otanga kobela liboma nini yo okutaki na kati ya buku oyo interesaki yo to ekataki motema na yo? Matondo mingi tango limero wana ekitelaki ngai mongongo elobaki na ngai ke naponi pobikisaka nga bato mwindo secret surtout nakolakisa yo ndenge mondele ayaki kokosa bino donc nakolakisa yo bapreuve mpo so ozoloba na monoko bandeko no bayindo bakondimela yo te yango wana mama ndenge otuni ngai likolo ya makambo ya buku oyo boye ngai nasukaka na 4e année primaire mais makambo babuku oyo boye eza likambo kokama mpo natangaka mpe yango te me kaka ndenge molimo wana ebikolaka mpona koyeba makambo nyonso eza na kati ya babuku oyo mpo nazala bamal de mal tokokoma te na mbanza esika makambo nyonso tu ezali yo moko omona yango mpo awa ezali moke a partir ya kuna okoyeba na mbanza ya Congo na mbanza Toli kuna okomona
okaka kombe papa kimbangu okoyeba na makambo na ye penza ezalaki ndenge nini yango wana ezalaka na kimbangisi te kosimba na bakimbangisi te totia bango pembe toyena na katolike tokozwa moto na moto katolike yango wana mama tokendana na buku ndenge uti koloba na kati ya buku oyo eloko nga naki kokuta na kati ya dictionnaire initiatique science secrète nde likambo oyo nga na regretaki makasi mpo awa bakombo oyo bayaki kotinda koyebisa biso ke tokumisaka nzambe na bakombo wana eza bakombo ya nzambe nzoka nde eza bakombo ya nzambe te bayaki kobatize biso lisusu na bakombo soit disant que bakombo ya bakristu donc soki olati yango eza lokolo Jean, Pierre, André, Léonard, tout ça. Luc. Voilà. Alors, maman, okoki kotanga bon, omoni awa bakomi les grands cercles magiques d'Agrippa. Grand cercle magique d'Agrippa, mais awa ozomona kombo ya Jéhovah, kombo ya Emmanuel, kombo ya Messia, kombo ya Elohim, kombo ya Adonai, kombo ya Tetragrammaton. C'est-à-dire bakombo ya ndenge na ndenge oyo bazwa prendre biso ke oyo eza ba nom divin. Yo bakombo ya nzambe. To ndela bakombo ya nzambe te, bakombo ya milimo ya mabe. Et puis na kati omoni na pembeni nango omoni étoile ya 5 branches, hein? 4 étoiles à 5 branches, pembeni ya Grand Cercle Magique d'Agrippa, na kati sikoyo ya Grand Cercle Magique d'Agrippa, étoile ya 6 branches sikoyo. Oba bengi hexagramme. Po oya 5 branches bien yango pentagramme. Yango na pe eza na drapeau na biso ya mboka. OK. Yango na pe donc hexagramme nde oyo ya 6 branches oba lobaka ya étoile de David. OK. Oyo eza na drapeau ya Israël. Voilà. Alors, nzokande ezala pentagramme, ezala hexagramme, ezana ba signification mosusu oyo bato bayebaka yango te. Donc ezala ba signification moko démoniaque po bato bayebi yango te. Alors yango wana soki otali toujours étoile yango, étoile yango awa bakomi il est maléfique, c'est une figure du bouc satanique. Donc ndenge ezali étoile ezali ko représenter forme ya bouc satanique. Bouc satanique ndenge ozomona awa étoile oyo yango wana na lobaki en tout cas yango yo omoni étoile nzokande étoile ezali ko représenter Lucifer. Et là ici maseki mibale ya Lucifer, matoi mibale et puis côté ya mbanga na ye. Donc yango wana étoile oyo zomona oyo. Yango wana pe eza na drapeau, yango wana pe eza na ba grade na biso ya armée. Alors nzokande yango pe nzokande ezali étoile ezali ko symboliser Satan, le diable. Donc ye wana Satan wana oyo azana aza symboliser na étoile ya 5 branches. Oyo londa uti koloba longeneza lokola taba mobali yango bakomi awo Léonard, les diables du sabbat des sorcières, on les représente sous la forme des boucs gigantesques. Les sorciers et sorcières qui participaient au sabbat devaient l'embrasser sous la queue. Depuis que Léonard a un diable et un sabbat. Mais sabbat, c'est un nini. Sabbat, na Exode chapitre 20, verset 8, qu'on a comment n'oubliez jamais de me consacrer les jours du sabbat. On a dit que ça n'a pas été na mokolo mo sabata. Mais ce que aujourd'hui sabbat na mot sabbat na dictionnaire vérifier. Mais donc quand ils ont journée ensemble à sorcier pour ils ont des significations à sabbat. Donc vrai sabbat, il y a ba juif et bandaka vendredi na pourquoi et ce qui samedi na pourquoi. Mais faux sabbat où il y a ba sorcier et bandaka samedi na minuit nde tango tongo zota na wana ya dimanche donc bozana kati ya journée satanique yango signification ya sabbat na dictionnaire ba comment sabbat ba comment S A W B A T sabbat repos sacré que d'après la loi de Moïse les Juifs devaient observer le 7e jour de la semaine, assemblée nocturne des sorciers et des sorcières qui suiva une superstition populaire se tenait le samedi à minuit sous la présidence de Satan. Mais donc quand balobi banoki balandaka superstition c'est une croyance. Croyance yango ba comment so tangi signification ya superstition en dictionnaire ba oui superstition croyance déviation du sentiment religieux fondé sur la crainte ou l'ignorance et qui prête un caractère sacré à certaines pratiques obligations.
donc nzoka nde ezalaka croyance oyo bazokodevie bato bokesaki bozosambela nzambe nzoka nde bosambela nzambe te bosambela nde satana. okolinga olobaki église catholique basambela nzambe te satana. Nzoka nde satana wana ye wana babengi ye Lucifer, babengi ye Léonard. Donc yango wana azali symbolisé na étoile wana ya 5 branches ndenge ozomona awa na kati ya livre yango. Donc moni bokaka miso po bino on ezoloba soki eza lokuta yo nde olobake no eza lokuta on nde Sato Maria o bakosa bilo Sato Maria mama wa nzambe nde ndoki satana ye molumbu mokono susu tokobikula makambo na ye yo kasi koyo awa omoni étoile yango oyo uti kolobake étoile yango outi kolobanga lokola général Kasonga azali général so nakutani na ye eske nga na kokatela losako na kokatela losako te mpona nini elembo oyo nauti kosala émission ça fait 4 semaines 1 mois nasengaki débat contradictoire na ba religieux na ba politiciens surtout concernant étoile ya 5 branches au bateli biso na drapeau ezaki congolais moko te oyo abuzwaka mokano akolobaki non étoile oyo totia nde elembo na drapeau non ba epozaki biso yango ndo ande ba epozaki biso po ba ke eza symbole moko maléfique eza symbole moko démoniaque et ko envoûter mboka ba kokisa projet na bango ya sorcellerie yango moni bakomi la mauvaise étoile étoile yango 5 branches, la mauvaise étoile. Nakati bakomi Satan et la haine. Awa bakomi nini? Lucifer des catholiques n'est rien d'autre que l'étoile tombée, le porteur de lumière. Lucifer y a catholique. Donc église catholique au batuto les bazaba tenga mais son mère. Mama nga nazobisa yo oyo nga nazoloba nanu na ba livre nanu na kosimba susu te pe livre ozwaki yango na kati ya se ya mesa ya ba catholique nde tokolobela bango na livre na bango voilà mais sikoyo nazali pe na ba élément mosusu oyo okoyoka sikoyo ba mindele pe oyo base ba zwi mokano ya kusukisa apir démoniaque oyo ya catholique donc bakopesa pe témoignage na bango po oyoka pamba te pour ndenge baki ko coloniser biso spirituellement omoni Jésus o bakumisaka biso balibisaka to kumisa ye o nzambe to ande satana yangwana Jésus na Apocalypse chapitre 22 verset 16 Jésus kuna akomi bakoma na Bible moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous annoncer tout cela dans les églises je suis le descendant de la famille de David je suis l'étoile brillante du matin Jésus a dit que c'est lui l'étoile brillante du matin mais ce qui otangi na Esaïe chapitre 14 verset 12 à 14 kuna comment est-il tombé du ciel l'étoile brillante du matin qui a été jeté à terre. Donc il doit Satana oyo ba boka na mabele ye wana abengani étoile brillante du matin nzo ande wana ande papa to kokina absoluté comme ma absoluté papa to ba to ba lando belé hein ala kiakala benda biso na lisusu papa to moni mikolo nga na kolobela batu nyonso tuna kosala ba émission ya makambo boy papa Mboso oaza président Sénat alobi na biso makambo nyonso eza théâtre te théâtre te voilà wana papa Mboso mtalobi ke makambo nyonso eza ka théâtre te est-ce que oyebi ke soki babengi eloko ya vrai babenga pe ya faux bon vrai ezali faux ezali oui bien ezali faux ezali mpona nini yo olinga kozwa connotation ya Yesu Masiya Yesu Kristo oyo ayaka s'il vous plaît, c'est comme si dans cette émission, ah ouais. Vous avez un papa, un chef spirituel, Boto Saï. Olinko zoye Yesu Kristo ayaka abotami azinzo tambo moto. Pour ça va vexer belo balobeli pe Yesu. Mais yo zuka ya connotation en étoile brillante. Ce que étoile brillante est kitaki. Oh ba kolobela Esaïe, est-ce que pourquoi yonika ko sangisa ngo ezaka Yesu Masiya bima ya fou? Il y a vrai ezali est-ce que na Bible ba Jésus ba ebele na kati na Bible est-ce que ba Jésus ba zebele ba bar Jésus bazali Barabas pe comme ne pe ezaka ba Jésus na yebi yango menga na yebisa yo boy Jésus ya malamu azali te ozolanda na bukebi nyonso Jésus ya malamu azali te
secret ezali munene oyo zomona oyo ndenge toza awa donc baza de sika kokima te donc c'est à dire Lucifer ye wana balatisa kombo ya Jésus po ndenge nauti koloba ke olobi ke ya malamu ezali ya mabe pe ezali mais soki toteli malamu étoile na zolobela voire même na Bible na Actes des Apôtres chapitre 7 verset 42 à 43 mais Dieu se détourna d'eux et le laissa adorer les astres du ciel comme il est écrit dans le livre des prophètes. Peuple d'Israël, c'est à moi que vous avez offert des animaux et d'autres sacrifices pendant 40 ans dans le désert. Non, vous avez porté la tête du Dieu Moloch et l'image de votre Dieu étoile. Dieu étoile, Dieu en minuscule. Faux Dieu. Donc Dieu étoile, Yowanande Jésus. Pardon papa, obiso ki pe Nicolas ba livre no oyo obakisi pe kotanga lisusu même théologie ko sala bien. OK ne pe ko yeba ko taper zaka kotanga kozwa boyebi ya mkemke. Webke Bible ndenge zawana na originalité na yango. Tango yi bazui yango. Pamba te Bible ezali lisanga ya ba livre. Tango basangisa ngo ba tyango na buku moko, oyo biso to kombo ngo Bible. Obike bato ba keiko po Bible komami na 3 langues. Na hébreu, na grec, na araméen. Mais papa tolo kolanda. Tango bango babandi siko ko interpréter li Bible et ya na lopoto ya français na anglais et ko kende pe na berre. Ba kotia Dieu na minuscule, njoka ne na originalité na yango ekomama ki bongo te. Ete lelo bat bakomi koloba ke Bible eza na berreur ebele pamba te bat na originalité na ngo eza ki bongo te. Mais bato ba interpréter yango pe ba mema na lolenge mususu. Yesu oyo peno kaka Yesu Masiya o Bible ko lobela. Ngana lobela Jésus te. Ngana ko lobela Yesu Masiya, yo ko lobela Jésus, mais ngana ko lobela Yesu Masiya. Na ebite na place wana papa nani? Papa Atoli. Na mona zui epenje so saki. Bon, maman na koloba boy. Ngana zebisa yo omoni makambo oyo bapaya bamelaki biso donc en tout cas sa inspiration mweko tokoka komisa sortir ezate po lelo yo okomona lokola tato moto akomba mso balobakanga na sala ba livre na sala livre te et puis ba livre mso ezali awa nanu kutunga na auto botami te alors ba memela biso kombe ya Yesu ezali basango na ba pasteur mission bangote bon omoni livre oyo ekomami na mbola nini 1754 hein 1740 ekomami wapi na Rome 1740 lero wana ta moko na biso na tango oyo azalaki te mais sikoyo na kati awa oyo livre oyo faire ayembaka grimoire yango papa Toli ozomona faire ayembaka livre oyo faire na sikoyo faire Gola, yoka sikoyo. Aza mwana moto te, po akosangai. Abongwani pete, po awangana. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakolaki mafuta na mosakolimo lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi